Ya solo papa na biso mayamba kuna na Regi belela kombo ya Mobutu na kati na Maroc Mobutu akola lisusu te mpamba te toyaki na mokili oyo tozali toujours ba pèlerin tokotika mokili mpe misusu bako continuer ndenge toyaki kokuta bandeko to bakulutu bakenda bakoko bana pe o bazali koya bakokuta biso tokokende bakotikala bango pe bakotika donc moto moko te na mokili oyo akotikala seko na banzi bandeko lelo ezali masolo na biso ya se ya nzete lelo tokomeka ko partager mpoke na bandeko nyos o bozali kolanda biso sans plus tarder na pesi oyo yangai vraiment bandeko bozwa ba mbote esika bozali ba combattant na ba combattante nyonso esika bozali na ba résistant nyonso tout esika bozali kolanda biso sans plus tarder Odon Pambu les grands dépositaires célèbres les présents verront Malumba na Dallas Charlie Kashila mwana ya mfumo Kimbangu commandant Ibu de Switzerland Joe Shungu Jomaître la princesse Pauline Djema Shungu double tête, coup de tête et JDD Zandam Bamangrokoto Rigoziana de Berlin Bamangrokoto Esika Bozali Pasteur Guy Roger Motetale Bamangrokoto Esika Bozali Mama Mise de Bruxelles Yayo toujours Bamangrokoto Esika Ozali ya solo bandeko émission na biso ya mokolo mwa lelo na pesi ba mangrokoto na ba oyo nyonso balanda kabiso na kati na radio lisolo ba oyo to pasola kana bango mpoke na kati na radio lisolo na pesi pe oyo ngai molongani oyo chakanga toujours à l'aise soki nazali koloba boye mpamba te nazalaka vraiment très à l'aise avant na banda bémission na ngai moi elubu ya kitoko mpe moi tendresse ezalaka toujours mère Solange J d'orange toujours yayo ba bisou vraiment ya trop po yonde muto otondisa motema na ngai na bolingo merci ya solo bandeko lelo ezali lelo DSV lelo vraiment ke na yeli bino ba masolo ya bololo to ya ngai na banzi ndenge to mesanaka ko changer ba mpoke na biso suite ya ba conseiller na biso oyo tozalaka na bango balingaka toujours radio lisolo et fonctionner kitoko tozala toujours na tendance aspect propre yango tomonique to changeaka toujours ba thème à tout moment na banzi masolo na biso ya mpoko malelo toko parler sur ba rebelle azali nani na banzi rebelle akoki kozala na église rebelle rebelle akoki kozala pe o tozali koloba na kati na mboka ya Congo 8 millions de Congolais plus de 8 millions de Congolais o bazali violés par qui par des rebelles ya solo bandeko lelo tokoloba likambu ya rebelle to rebelle oyo bato bazali na kati na rébellion pe tozali koloba likambu oyo rebelle na kati na église pamba te na kati na église base rebelle koyoka kaka pasteur aza koteya na kati na église alobi base rebelle baza ba rebelle awa bolimbisi ba frère pe belé bazali ba rebelle na kati na église ya solo bandeko tolingi to yeba rebelle azali nani mais pourquoi ba rébellion nyonso tout o esala makana kati na mboka ya Kivu pe na kati na mboka ya Congo mais lelo bandeko tokomi komona rébellion wana ekoti na kati na église bandeko ndenge nini rébellion ekota na kati na église biso nyonso tozali kofanda awa na kati na mikili na poto tozali kolela tango nyonso tu na kati na Kivu bazali ko violer bazali ko boma na ba rebelle alors bandeko rébellion il fallait esala manakati na Kivu mais lelo bandeko tokomi komona
rébellion ekomi kosalama na kati na ba église ezali na ba sœur ebele ye kutu pasteur na bango abengaki rebelle apekisaka kutu bato misusu ba approche ye sœur wana aza rebelle di ya kwa sœur akoki kobima rebelle frère wana bokangamaka na frère wana te mama mise kokangamaka na frère wana te frère wana zali rebelle bandeko bapaster bakoyebisa biso pourquoi babengaka basere na bafrère barebelle na kati na église pamba te église ezali ndako na nzambe me tokomi kozwa batendance ke barebelle mpe bakota na kati na église. Alors bandeko tozali mpe komona bato oyo tozwa exemple bandeko ndenge elekanaki bino nyonso bolandaki yango na bakombatant bato oyo tobengi bakombatant oyo bazali kobundela mboka bino nyonso boyebi yango bomonaki évêque Mokuna ayaki mpo ya koteya na kati na mikili na mpoto tomonaki bakombatant batelemelaki toloba babimaki barebelle batelemi na kati na église balobi akoteya te toboyi bapaster ya Kinshasa ba koteya awa donc babimaki lokola barebellion barebelle plutôt barebelle o bazali na kati na Kivu babimaki lokola barebelle mais dans l'église boyokaki réaction ya pasteur évêque Mokuna en tout cas batu oyo bayeko se rebelle awa na kati na église soki na kokende na Kinshasa na kosambela pona bango boyokaki. Alors lelo pe toyoki ke bandimi na kati na église ya mama Olange oyo babengi Olange to Olangi bango moko pe bandimi batelemeli batei na kati na église bandeko ezalaki likambo pesi mbwa boyi ya koyinda mbila telemi bakoteya te na église ya mama Olange ba pasteur bakoteya te etelemi na kati na église ya solo bandeko. Alors motuna na ngai nazali kotuna na bino bato bazali kolanda biso pasteur Mokuna tango bakombatant batelemelaki ye na kati na église ateya te ye alobaki akosambelela pona bango akosangisa mangomba nyonso to esambela abongo oyo bandimi bango moko ezali ni bakombatant soki ezalaki bakombatant en France elingaki kozala mabe me bandimi bango moko l'église ya mama Olange ezalaki opesi mbwa boy opesi mbwa boy ba boy église salama ba boy bate ya bandeko ezalaki kuna mwana na mwana donc sunga nzila donc bandeko mbila yindi na mboka France pamba te bandimi bango moko batomboki pasteur akoteya te mate ezali ya ngai ya bololo batelemi bapanzi babanini kuna bandeko. Est-ce que bato wana oyo batomboki na kati na église mbila kwei esengeli pe bapaster babanda kolekana soit pasteur église ya mama Olange combat spirituel alekana pe aloba ke na kosambela pona ba ndimi wana nyonso to bazwa mbano na bango na église mususu ezali na kati na Kinshasa wana pe zali motuna mpe esika o tozali bandeko tozali komona teke moto moko to mosali na nzambe moko alekani apesi oyo ye exhortation pona bandimi wana oyo basali mobulu na kati na église bapanzi église tango pasteur moko akolekana swati aloba ekomi guerre ya media ya bilili lelo tozali komona ba image mosusu ya bato efandi na yango eza koloba te bazozela motu moko asala mwa gaffe omona tout le monde akei azwi appareil na ye ya caméra abandi ko filmer mpo a répondre na batir oya batu balobi yango tozali komona ba congolais biso to créaka te tolingi tokuta moninga za na mbeba po biso tosala ba video to créaka te lelo tozali koloba makambo oyo ezali ki rébellion rebelle
Ngaye bandimi babimi babimi ba rebelle na kati na église. Oyebi ba frère rebelle na kati na église to ba sœur bandeko. Balinga okende église te pona nini. Alors to ba pasteur lokola ba pasteur Guy Roger Motetale, lokola ba papa na biso Odom Pambu, lokola ba pasteur Philippe Mukenge, lokola ba apôtre de réveil LG Pegnel, bango esengeli ba ko expliquer biso rebelle o biso toyebaki ba rebelle bazalaka na kati na zamba ko violer ko boma, mais lelo papa na biso mbala nkomi ba rebelle ba koti na église. Alors na yebite soki otuni pasteur likambo oyo ye azali na bobungi bandeko pasteur wana bana kolobake oyebi frère na biso mbala nkomi soki akolinga na benge frère lokola yazalaka mutabo nkoko frère na biso aza rebelle. Rebelle ya nini pamba te atalisi pasteur o ezali pwelele pe bosolo. Me bandeko tozwana eloko o tozali kolobake likambu o tozali kolobake bandimi batelemeli pasteur na église ya mama Olange balobi ako teya te bandimi mobulu e bandi mbila kwei. Eske bandimi wana babimi ba rebelle esengeli pe pasteur abima alakela bango mabe wana toyoki te. Mais soki ezalaki ba combattant okoyoka groupe ya ba pasteur to na bandimi toko kende toko sengsa ba église nyonso tu poto prier pona bango nzambe okipe bango. Mais tomoni oya mama Olange wana eza banani ba musulman bataki manguiste ya mpeve ya longo to combat spirituel ya solo bandeko tala moboku ya teme oyo toyaki nango kati na bino pona kotalisa bino ba congolais oyo bolandaka biso pe ba congolaise oyo bolandaka biso na masolo na biso yo ozali kolanda biso na kati na ndako babenga yo peta msusu rebelle yango oboya kokende église mwasi ata amoni mama pasteur na mbeba alobi te ngali kambo na kotika te il faut na loba yango. Tango mwasi alobi likambo eza ya mabe pa ya mama pasteur mbala moko automatiquement mobali ya ye na kati na liboso na cher abandi kotatola na église tozana ba rebelle balingi kotosa te tozana ba rebelle. Alors bandeko lelo toko partager likambo ba rebelle oyo ba combattant ba telemelaki évêque Mokuna lelo ba pasteur rebelle ba sali ba bande audio batu ya ba film ya ba video na banzi baza ko action mususu ba bimisa ba bande video ba lekana mais lokola action ezate mo epe ba créer ezate baza ko zela mbebe salama kalate boko yoka ba ko lekana ebele na ba bande video pona mbeba moko esalami ba loba mais bazo créer te. Alors ndenge oyo bandimi ya église ya mama Olange bango kuna basali désordre bango na bango mbila kwe basambelela bango baza ba rebelle ya Kivu. Makambo eza pasi makambo yo makambo vraiment bandeko nanga ezali pasi tokolekana na mwa mondule moke na simande papa na biso mayamba wana tokomeka kokabola maloba na kati na bandeko nyonso tu pamba te likambo oyo ezali likambo moko ya pasi to ya mawa oyo bandeko tomeka na kosungana yo mutu obengama rebelle na kati na église songolo esika yo zalaka yo mutu babwaka yo na libanda mpamba te yo olingaka te lokuta elekana batu mingi balingaka lokuta te soki amoni kaka lokuta il faut aloba lokola ngai alinga lokuta te soki namoi lokuta il faut naloba. Papa na biso tshela biso nzembo ya mama na biso Nicole Mpambu assurance ya motema esalaka toujours moins bien.
3W Radio Télévision Les Solo. Nakolala na butu akobatela kanga nakolamuka akopesa pema ya ofele nakotambola akobatela kanga nakuzangi kemosumi ya solo Yahweh yonde assurance nakobanga elokote onandimeli masia nasimbami nalikonzi ya moto nyonso nakoluka masia akopisaka ngoyongo talatina napona ye assurance nanga napona yo nabomwenanga pona yebi nazaline tere assurance ya binangeza seo napona Yesu nabomoi nanga kombo na ye eleki likolo ya bakombo nyonso kosi nini akotelema liboso na kosi na libota na Yuda talatina napona ye assurance nanga mandoki bakosala kita na bango obabebisa milimo oyo ya bato akokanga kasi Yesu akofongola yango talatina napona ye mobundeli nanga Yawe yonde napona yo na bomoi nanga pona yebi nazaline tere assurance ya binanga esasea Yahweh napona yo na bomoi nanga Radio Télévision Les Solo. Ya solo na yebi nazaline tere assurance ya binanga esasea Merci Mama Nabiso Nicole Mpambu na Nzembu Kitoko assurance ya vinanga ezali obele na maboko na nkolo. Sans plus tarder toleka na lombango tomoni Mama Nabiso mise ye a kote le biso na nzela ya singa. Mama Nabiso motuna kaka tuzali kotuna mpena bandeko na biso oyo bakomelaka biso tango nyonso oyo babengelaka biso bandeko ba chrétien ba reprochaki mingi ba combattant oyoyo
bandeko na biso ba chrétien ba reprocher ki ba combattant na ndenge ba kotaki na kati na église mpe kopekisa avec mokuna ateya. Alors bandeko oyo esalami dimanche oyo bandeko na mboka ya France bandeko désordre bandimi ya mama olange bango moko mama na désordre. Alors maman na biso mise topesi yo maloba yo oyo bakopasola mpoke ba rebelle na kati na église ba rebelle na kati na mboka yo zali wapi eboto. Eboto papa dese. Mère Solea yo eboto mama ba bizwa minene atoya sali zu etalier na pesi mère so ba bizwa minene la mama Nicola ba bizwa minene papa odo pambo eboto na papa mbala eboto na bino papa desfe lisolo na zo kango da mbali boso na sa vraiment branché te côté wana pendant makamba église mama olangi mais omoni yo mondimi soki omeki ko landa moi exemple bon na kati ya Bible la passage moko balopela ba bandimi ya bere yo mondimi soko zo ndima ka bindime la nde mabe e pa e utaka po liloba pe komi mingi ba komema biso na nzela ya mabe et condamnation ekozana ba oyo ba komema bandimi na nzela ya mabe c'est que c'est vrai bazali ba komema bandimi na nzela ya mabe na nzela libungi bazoma bandimi na bango na nzela ya bozoba nzela ya bobungi makambo ebele ba misusu akomi koteya ba doctrine oyo ya bango ole bateya doctrine ya Yesu na kati église normalement liloba ekoki kopesa mezaka liloba ya kati ya Bible liloba la Yesu évangile ya Dieu vivant ya Jésus-Christ mais soko kela l'église mingi lelo balobe koma ya pasteur na biso alobaki pasteur na biso alobaki oh mais pasteur on a ça il a nani azali serviteur ya Dieu vivant te ye azo te ya nini yo pasteur komo te ya biso doctrine o ya yo na ndenge nini biso ba bandimi na Yesu yo poza mondimi lokola biso mais oza pasteur te ya biso doctrine liloba na Yesu évangile ya Yesu l'évangile vivante au côté ya biso ya yo lo biso ki yo bungi liloba na ope bungi na yo toza na tina liloba na yo te toza na tina ya Yesu na yebi peut-être bato ba se révolter na l'église à maman langi na yebi te papa peut-être après au développer on yebi biso mais ni na on peut ça là que pas se rebeller normalement na kati église ce que muta se rebeller c'est que les kamwana yesu ya nzambe te normalement ce que les kamozaki ya nzambe ngai par exemple so yebi singa liloba ndenge za kati ya Bible na moni on a ko se rebeller te pour na ko se rebeller contre nzambe te et ça la makate c'est que ceux qui la se rebeller quelque part les cambouans les autres pas nzambe les sous-soutés on a se rebeller nango ngai pasteur penza o teleme nango yebisanga ke yonde pasteur liloba na yonde o lobi boye te jamais okobenga nango ngala se rebeller contre yo ponga la lingi liloba na yo te pasteur na lingi liloba na Yesu na lingi bomoi na lingi vérité oya yo liloba wana na yebi yango te na yebi te soki eza vrai normalement cause a peu vérité pour eza mota moki na ko tia confiance à 100% jamais que oyo zo lo bande eza vrai na kanisi quelque part bandimi wana bana ba raison na bango ponga na ko ndima jamais yo pasteur mala na nzela libungi na ko ndima ngote pour devant nzambe na ko répondre nga moko na makambo ya ngai yo pe devant nzambe na yo ko répondre na makambo ya yo mais soki obani ko zwa groupe nyo surtout ba yaka ko sambela nzambe na bango ba yela ka même pas yo ba yaka pona kotosa liloba ya nzambe o elobete na tango mibale misato basangani nga naza na kati nga eloko na kena luka na église yango wana mais kokanisa te yo pasteur soki mutake na église yali po andimaka makambo ya yo za nani devant nzambe te papa nanga ba papa deswe mekana ko expliquer likambo yango bien ba se révolter ba se rebeller contre nini exactement pour ngai par exemple et pas en tout cas na ba église nga na leka d'abord soki moto au côté église moko au longo que église mususu ba ko bengo rebelle ba ko linga même pas ba yeba soki okimi nini soki eloko nini esali que yo longa na église wana okende pour ba pasteur ango au moni lisapo oyo ya le bon pasteur tango ba brebis moko abungi atiki ba brebis ebele quelque part alanda kaka moko wana ya kozongisa na nzela ba pasteur na biso basu ba bon pasteur te
basu basaka su makambo wana te soko kimi akomi ko finga yo likolo ya cher mais mondi ma kimi yo bani ko finga ye ndenge nini o luka ye même pas akomi ko finga ye est-ce que yo pena oza pasteur na ndimi te etali kutu ye te soko olongwe oke église mosusu etali pe ye te po ayebi très bien alingi na ye d'abord alingi critique te alingi te yo ozala mondimi ya bere na tuna peut-être mondimi pasteur bon soka kokoleka awa koko répondre nga mais situation bandimi ya bere wana ba expliquer kango bien te po bandimi ya bere baza ko yoka liloba après akei na bible na ye akomi kotanga ye moko mais normalement bazala ko zonga na ba suggestion normalement bazala ko zonga na ba suggestion mais bazala mais na ba nako yoka ba suggestion na bango ce qui akei na bible ke ko tala mais liloba onga na yoka kina o eza na bible eza kindenge nini mingi ndakanisi église ole yalaki bakozonga après mais pasteur yo teyi boy alors que ezali boy mais toyoka ka suite te mais est-ce que le pasteur alelo bako kota biso la modindo na likambo wana penza ba meka ko expliquer biso ezala ndenge nini mais ngaso na moni que ça ne va pas et pas na ye comme balinga critique te na kozonga na ko critiquer te na kozonga pena ko yebisa te que écoute pasteur o sala ki moi faute pas place po jamais ko ta kolinga na lobalika mandingi wana tant kana lobi yango déjà abenga déjà rebelle et pour moi son aki église na e akomo finga ngande ndoki na komi satan so na ba msuku to mona so ki mutaki église apesa ka sumbo tete akomi na ebi kuto te papa abso des mekano ko éclaircir nga problème on a donc sima malo batela kanga nakolamuka akopesa pema ya ofele nakotambola akubatela kanga. Merci papa na biso nakolala mpe nakolamuka nzambe nde moto abatelaka yo na ngai na banzi mama na biso Nicole nzambe apambola yo mpe abakisela yo lisusu ya mingi pamba te tolalaka bamama na biso na batata na biso te moto babatelaka biso ezali nzambe oyo asala likolo na nse na banzi yango tomonaka papa na biso mbala nkomi to babonkokiste bandimaka vraiment te makambo oyo ya biso ya babinzambi pamba te buzoba ezali ebele na kati soki osambelaka na église moko songolo otalisi pasteur oyo ezali mabe oyo ateyaki obimi ndoki obimi rebelle ata monyo na nzela opeso mbote te surtout ko soko kimi église wana kozwano matanga te kosalisa pe feti te po kotondisa motema mabe pa ya bandimi nyonso tu baya te pamba te obima mama na rebelle. Alors bandeko bolandi oyo esalami na kati na mboka France mama na biso mise olobi ba éclaircir yo somona pasteur congolais atei mabe ou bien azali na faute andimi yango liboso ba congolais baza mingi te aloba ba pasteur congolais bazali ba pasteur oyo bayebi nyonso tu ki connaît tout bango mutu bakutanaka na nzambe bango mutu basololaka na ye oza na droit koyebisa eloko te ata yo mondimi olekani liboso tei bato ba apprécier yo pasteur akomona ngo malamu te ata ye mutabana kolakso liloba eke koma kaka yo bazindenga tei wana kokaina ngana kotea ngana ye na leki ye ebi mbula ngala simba bible ko simba bible liboso ezali kokoma te mende zana na kati na bonzambe kati na yo nalekana nano epai papa na biso mbala nkomi olandi makambu ya babinzambi oyo bino bobengaka ndenge bazali kopota na bango na kati na beglise olandi ndenge batiaka confusion ba rebelle yo lobi nini papa pasola mpoke eboto matondo na opesanga maloba nakanisi ozolandanga bien na kimia nyonso papa na biso ya napesi mbote na moto na yambo kuna na ngunduka napesi ba evanso baza na kati ya émission mpe bao baza kolanda na nsima bapesi mbote to yenge likambo oyo nango lelo
eza pasi mpona biso mpona communauté na biso kasi na kobanda koloba mwa eloko yango na mwa lisese moko ke mwana moninga bamelisaka ye libele kaka soki alali soki alamuki akoluka mama na ye ezala mpona kopesa yano ezala baoyo bayaka na eglize wana ezala soi-disant bacombattant ou barésistant ou bamilitant bango nyonso baza kaka bana mboka oyo bazobundela cause oyo eza moko po combattant akendaka mpe église tantôt soki azalaka chrétien résistant akendaka mpe soki azalaka chrétien militant akendaka mpe soki azalaka chrétien du soki bamoni eloko wana eza malamu te nakanisi bakotomboka kai mabe moko kaka kotomboka oyo baninga batomboka ya libanda bango bayesaki yango monene oyo batomboki na kati bakangi nanu pema po eza koka moto adini na mai soki abimi apemaka nanu bien te barécupere souffle bongo bayebisa biso mpo na nini bandimi wana baboyi bongo nga na koloba eloko moko biloko wana nyonso eza bacharité bazwaka nango mbongo eza business soki bagangeli bandimi mwa mingi bandimi bakokende soki bandimi bakei omoi teke ozala mwa mpasi mpo na ye eloko nini akolakisaki nasalaki workshop to nasalaki na rassemblaki bato nafandisaki bango nateyaki bango boye eloko ozala te ayifa mela ngenge afeke eleka alors mpo na likambo mosusu mamisi alobaki neti ngai mpenza ngai soki napendana mpo na mona clair te eza na libandeli na katikati mpe na suka na libandeli nango nakoloba soki natali na Genèse chapitre 4 verset 1 tina 26 omona bayebisi biso ke mokili ezalaki bato mibale bakomi mine moko akufi batikali misatu moko babengani ye bayebisi ekende na mboka wana kuna ye alobi kuna bakobomanga seke bato balai kuna mpe mokili ezalaki kaka bango te wana yaki masolo na bango na katikati babino ngai nayaki mpo na bino te mwaye nasalisa mwana no te nayaki mpo na babrebi perdi ya Israel mpe ngai naza te likambo te alobi so biloko ya bana ya bato nakoki kopesa na bana ya mbwa te kasi lokolo oza na foi okozwa donc baoyo bakolo biloko eza baoyo bazali na foi te ezalaki destine na bango bato mosusu bandimaka na foi eza biloko oyo bazelaka na foi soki mpa kozwa azwi soki mpa kozwa te azwi te mpo na loni na bibongo pamba te makambo yango nyonso soki eza na Israel ezalaka bazoyebisa bango direct soki ebibi libanda oyo ezalaki masese mais comment epa na bango eza direct epa ya bato mosusu ekomi masese ekomi louche omoni soki toke na suka batangi meme bato oyo bakokota na bokonzi ya Nzambe soki yepa na biso oyo liduso nzela yango eza lokola liduso atonga mais kuna boulevard kutu oyo kanamba asali bien bakisa lisusu mais oyo epa na biso ekomi lokola liduso atonga de louche clair eza te omoni alors bana wana sikoyo balamuki bata oyo aza mama na ngai te atournakei alors totika bakolo masolo bamema masolo na bango toperturbe makambo te tomonaki soki soni kafuta babomi minduki na kati ya baeglise tomoni soki banani babomi minduki tomoni paster ngoi moyena $100 munduki moyena $100 munduki lelo oyo ye mutu akomi na makambo ya baélection epuis minduki wana azwaki ateki yango lisusu donc mobulu kaka na makambo yango donc eloko na yo te ekoka yo te soki oyibaki sapato oyiba ntango kokodisa sapato wana osolo na misapi ya moke po sapato elengi moke yo eloko oyibaki ekoka yo te soki okende na magasin olinga komeka alors sapato bayibaki ekomi koswa ntango ekomosala yo moko mpasi lisusu omoni mpo na sikoyo nazongisi na maloba baninga mosusu mpe bapesa nano mwa makanisi na bango matondo angi ke mosuni ya solo yawe yonde assurance nanga nakobanga eloko te mpona nzembeli masiya nasimbami na likonzi ya moto
Merci Maman Nabiso Nicole. Kosimba ma toujours na loboko ya Nzambe ezali eloko malamu. Na banzi ba pasteur congolais bazali koteya na kati na l'église en haute voix ya koloba na batu ete band frères et sœurs alléluia bozala lokola bandimi ya bere bateyi boke bofungoli makomi botanga bango babanzi baza koteya banyama to baza koteya bangulu or ke baza koteya batu batu wana lere bakomi kokende kofungola makomi batali pasteur Odom Pambo akosa kie nazolo bananga Odom Pambo po akosirika te po soki natangi ba pasteur batomboka pamba pamba okoyoka koya kolukelanga ba problème Odom anta lukelinga ba problème to kobongisa boteya bandeko baza koteya ba pasteur bozala lokola bandimi ya bere bateyi bino na église boke ko vérifier bandeko batali balobi te ba pasteur to koma vraiment bandimi ya bere babani ko simba bible mama na ngai yango moni na église ya mama olange mama na biso mizotuni batu bakomi bandimi ya bere bamoni mateya wana yango te bakosi ya tro batu batomboki alors tokene pe papa na biso Odom Pambo bandimi batomboki yo lobi nini bakombatan batombokaki awawa tala ndenge bagravesaki yango mais oyo kaka ya mama olange tala ndenge babombi yango eza kobima nanu te mais bakombatan bosalire bango bavoyou badelinquant bato ya milangwa boloba lolenge bino bolingi mais oyo ya mama olange boyoki beglise ebele bapasteur balobi yango ebombani mais na kati na radio lisolo tozali toujours en direct na bacollaborateur na biso partout masolo eyaka ya mobimba papa na biso Odom Pambo toyoka yo eboto. Merci DSV na pesio mbote papa mbala nkomi mama mise mama sage bambota tro na balandi nyonso ya radio so balanda biso na tango yo et na bosanité vraiment ba auditeur nyonso ya radio lisolo et na kopesa mbote spécialement pa ya mama Solange ya yebi pourquoi na pesi mbote moko spécial ayebi ne na yebi DSV na oleka mbala moko na pour intervenir. Moi je pense que na komekana nous na éclaircir histoire ningeza. Mama Olang fondateur ya église Mama Olang ya mama moko aza congolaise ya ngambo babandana Mama Olang église komi munene baza ko evre bango mibale mama wana sikoyo batelemeli ye donc église ya combat ya France batu ngambo o bazali na côté ya Mama Olang apesi mitindo ndenge pasteur français alobi na interview na journaliste mo ya France basali interview balobi balingi mama wana ati ya lisusu na église te maintenant tango ba basali ni kilt na bango bandimi oyo bayaki pour Mama Olang je pense bayaki na même église ou bien dans une église différente même il y a même maison ba yesiko na ba par cadre ndenge batu bakendaka marche bakomaka bakota tina kati église pe fa basala cette scène mukolongo ba chat trouble mbila kweya bakanga ba instrument bakendango donc ça veut dire que beaucoup ko prier te ba telemeli baninga na bango oyo mwasi kana ya Brazzavilloise akumbelaka donc c'est ça histoire ndenge histoire ezali bon na bandi ki to se comprendre na isko na loba na mpoke omoni DSV makamba Nzambe il faut to sala nango keba omoni na santakelo omoboye biso batu ya otondimela kombo ya Yesu soki bazo finga Yesu ya problème na ngate po Yesu abisinga te so ba finga nga telemelanga ni pa na Bible komami ndenge wana so ba finga Yesu ya problème na ye mais batu mususu ya bokoko be batu ba religion mususu ka otoucher kaka kombo moboye et puis ça moi bizarre entre parenthèses lobi na kendaki côté moko boye na lobi mais maman alati basuki ba mencho nani mutango ote muni otouché foi nanga on eli religion nanga bona bote mama qui panvita na moni plan atie ya odikwa ba mencho yo pesa nga explication ngana comprendre mais ya lobi ote otouché foi nanga yi to yoka na te boy na boy mais tant na vandi ye mutango répondre nga siko abi nanga bi omoni bino bo aloko ba mort vivant
ngala bi voilà tant on ngana tuni pour photo ezana na tuna ki frère moi ngaba moni ni yo ba mecha jaune mais je expliquer nga ki lo manda ko lata na comprendre quand même ya photo parce que ça simbi photo na toucher foi na yo donc ça veut dire que bino boire na position te bolenga pa pamba c'est que vous avez ba idolâtrie alors bois ba idolâtre bois na kata idolâtrie alors tant il y a le bien so ba mort vivant ngana seki na ngaba be talinga so benga mort vivant ngamona bi na mort vivant ya ngani na kati ya dikamba Yesu na voix na laisse wana ki entre parenthèses na dina lo baboy ba combattant ba telemelaka makambo église ba eko kota ba pesa ki embargo to yaka abo ki ba pasteur ba sala ki be mission boy na boy to lobaka ngo na bisa bon bazali jamais et ça permettait na loko ba sali ba ko sakana na loko ba ben kombo ko sisa foi ya bato ba ko sakana na bible au contredit mutu na yo na ba muninga na ya sali faut pour contredire le verset biblique il veut qu'on appelle le verset biblique on peut qu'on appelle na télévision ezali qui bon mwana spirituellement pardon qui bon mwana spirituellement alors botala ki na ba site nde ba fingi bango ça veut dire que yo moko il faut mi luko pesa respect avant mutalibana pesa au respect na koti na poke na babwe ba combattant obaki pasteur mukuna lobaki ke ba combattant ba li modi parce que ba simbe église ngala ba ina mino na bande na muto azangi koyeba asimbe église na muto azana koyeba asimbe église muto akoza la pine ezali o azana koyeba na kata église parce que même na makomi na biso ba chrétien bazo condamner biso eza lokola yo ke kobwaka ngunda avocat na yazate babi yo samba na home office ba kufungolelo livre eza na ba code na bango te ba kotuno histoire na yo ndeni yaki na mboka oyo et simplifier tâche parce que ça di domaine te yo na mona mututu waza libanda akoki na yo kofinga na ye akoki no kofinga na ye ko sa na ye nyos akoki kofinga na ye mais comme azan na kati ya makomite yebi yango te ngana konda na batandingo ate ya on a bisa ki passer mukuna il fallait qu'on passe un message d'amour ya ko ba combattant to lingi bino mingi na ati bosali musala ngo Yesu ntapesa kanga comme boboy na zongi na ngai Congo Yesu yemo ka ngaki ayeba makamna na parce que ya musala na bango te papa mbala uto lobelo ko monga lobi ezali ba charité oui na opesa ye raison to ça un peu franc tant mutabimisi lo kwa bien ole ka ya ko contredire mutu radio sa place ko mila kisate ceux qui mutana raison pesi raison mais qui ce sont des charités et mais qui ce sont des sectes ceux qui na ta dictionnaire au mona que secte ezali nini parce que ça na idéologie à mutu moko za na vision voilà passer mukuna bima ki alobi ba simbe église on ngana na monate ntazo te ba botoli micro mais ba combattant ba la ki mutu ba chrétien mutu baza ba païen mais peu importe mais il faut passer un message d'amour na retour ba combattant ba bimisi la bango bible botala intervient ba beti bible ndenge ali me bango siko balobi ke to limbisi pasteur mukuna po il faut to linga ndenge bible lobi ba contribuer te mais ba ye ko zongisi na kata rai message oyo il fallait pesa ya mu bango bazongi ba pesi bango méchanceté apesi bango haine mais combattant ba zongisi na kata rai et ça là qui sonne même pour na biso ba chrétien voilà sikoyo na mpoke lelo ningo beti DCV to ba radio lisolo place idéologie ezali ya kovanda lelo o ba chrétien ba telemeli ba chrétien sikoyo nazo zela pe pasteur moko abima lo ba keno bato na fa senga bolimbisi na ba chrétien nyonso mais ce qu'on telle interview ya pasteur o asala ki na France azo ba nini diable a touché biso alinga kotsa biso boyini to bunda na biso wana to benga ngo message moko o ba maquiller yango c'est pas biblique vous comprendre mabe nzamba ko benga ngo mukolo moko te ko mabolamu desive ko maquiller liloba nzambe ya mabe mingi diable nini donc conscience na bino moko tanke bato ezala raté makambutu ya mabe e koma balatsango diable makambutu ya mabe e koma diable mais c'est que bible ngo e kompe ko passer bible comme ko passer desive alors na été soki na continuer ou bien na kata nanu pona koloba mo ebele muke na ebité olobini papa na biso Odon Pambo ozali koloba makambo oyo ezali ya malamu oyo otei bandeko otalisi bandeko lolenge oyo bandeko batomboka ki na kati na église pamba te baboyaki mama wana teya alors limbolela bandeko mpamba te bandeko bazali kokulanda awa pe mingi bazali kokoma yo meka lisusu ko bandela lisusu mpamba te na elobeli na yo nde bandeko bakotonda
ndenge bandimi bayaki na kati na église ndenge batomboka kina ndenge ba masquer ba embellir ba pakoli yango mafuta na mbebo eboto. Merci DSV na éclairci lisusu. Ça veut dire que église combat ceux qui spirituel ceux qui ya mama olangi bazalaki ba collaboratrice mibale mwasi moko ya Brazzavilloise na mama olangi église tango ekoli mama olangi abimi comme tête ya église wana mais siko bazali problème na mama oyo azalaki comme collaboratrice na ye azalaka na France siko mama olangi na kini abimisi mitindo ke mama wana akoki kote ya jamais na église et bandimi mususu bakomi pour mama olangi mususu bakomi pour mwasi wana. Ça veut dire que contre et pour. Et si comme il y a dimanche, il faut ezala bandimi o ya mama wana ya bandimi église o mama nanda ko kamba. Ba komi sikoyo ko sambela basala cette scène. Ba mona groupe mama olangi. Ba ye sikoyo ebele bana ba pancarte na bango ba lobi jamais église ko sala ma awa. Pe pasteur azaki na kati, il y a qui pasteur azali président ba pasteur nyonso ya France. Azaki na 4 passer la service à cette scène. D'autres benga elambo. Mais tant on va côté ba sali trouble ba kanga ba instrument ti mobulu e salami ba kangi ba instrument susu ba ke nangoti mbila po ya kiona cette scène salamité qu'il type salamité. Voilà ndenge na éclairci histoire. Yango tozo ko tuna siko question ndenge événement esamaki par rapport à ba combattant. Ba nani ba koyi kozala penda puni sévèrement. Et dit batu oyo ba yebi liloba te ou bien batu o bazali dans l'église bango de baba vrai rebelle parce que ba se rebeller par rapport ya ma commune oyo bango ba simba pe batanga ka bazana connaissance nango donc niko lobake na linko mona pasteur moko atombola mungongo alobake li batu ba simbi église wa bali maudit parce que tant ba saka pa ba combattant omoni nzambe de siver ba saka na nzambe te na bisaki bino boko mona kana pe de temps ba combattant balobaki yango lelo oyo ko salama oyo tala malédiction sans cause ils en a effet moko te na bomo ya moto à moins ko ba problème alors ba combattant ba te yaki lilobati bo siko lelo et ça même acte siko na makama nzambe to kana injustice te na makama nzambe na mwana nango nga na boti na makila na nga na mama Nicole na mwana o aza spirituel nga na yambi na kati église nazo laisser liloba nzambe il faut na molimo na zo bango ndenge moko maintenant sans l'injustice na liko mona pasteur moko abima apesa même message oyo papa mukuna apesa ki ya kolobake ba chrétien oyo basimbi église bazali pini ebonga na kondima na moni ba papa ba koti e boto na zongisi malo. Merci papa na biso Odom Pambo na banzi mama na biso mise tozonga na pe mama na biso mise Olandi papa na biso ndenge bitumba kuna ezalaki na banzi papa na biso mbala nkomi soko za na nzela ya singa ou bien kanga micro na yo pamba te ozali mutu ya kala na radio. Merci na papa na biso Odom Pambo to kene pa mama na biso midi. Merci to longolana na papa na biso na ebite to zala moi na kimia na nzela na Skype. To ke pa mama na biso mise to pesa e maloba. Oui, papa Odon na yoki explication na papa na nga siko na ina loba boye na moni kotomboka oyo ba combattant ba tomboka ki contre ba pasteur ba ya kote ya na poto oyo memaki ti ba kende kotombokela papa mukuna et komi ba parole à malédiction eza contexte moko te oyo ya mama olangi par exemple ya ministère ya mama olangi benga ngo église te poye mka benga ngo église te mais makame koma ko leka kuna e koma penza église eloko wana mais ya se défendre ka beze église te mais oyo utuko leka wana ezani pour ce que ya na ministère simple ministère na limite ke ba ko tomboka nde ba tomboke liwana mais ezali baza ko tomboka contre pasteur na bango moko donc mama wana te ya bango banda kala bazalaka na ye banda kala yemta te ya bango siko ba tomboke liye c'est ça le problème balingi te ya te ya bango parce que mama olangi atondisi mituna bango comme quoi mama wana lisusu ako prêcher bango te peut-être ye moko mama olangi mutu asali ba manigance wana parce que bazaki ba société lo batoko benga bango neti ba associé ba bandali comme na bango ensemble lelo oyo peut-être ye alingi a monopoliser likambo bango ekoma ya ye moko papa langa Odon. Merci maman Nabiso mise to le kanepa papa Nabiso Odon likambo ya kolekela batu na kati na église ba congolais eza très grave. L'église mingi boti ndambo
pamba te omoni moninga aza koteya malamu bandeko baza kosepela na ye mais olingi obeta ye coup d'état toyoka papa na biso Don Pambo eboto. Merci maman Misé. Les premiers années ezali kaka eloko moko esalami. Quand ba combattant bandeki ko naza pona ba combattant mais tout ça la rappelle un peu juste na makambo. Quand ba combattant pardon ba pesaki mbano na bango ya kolobake pasteur moko akoya awa na potote ba avertisaki tout ça la ka clair. Matoyo boyi koyoka yali matoyo ezwaka fimbo ba biki to boyi pasteur ya kote ya biso awa. Et tant que pasteur a qui va continuer l'église, va bito boya qui peut combattre sur ba yemo ba bi eza bisoté ba pasteur kaka église oyo balobi ki ye pa lekisi ayaka a kotika biso to liambon église te a kotina porte sima. Maman Misé na ya pa na ngai te so ko pesa nga couleur ya bakiti na ona ndako amwe ko mona na photo so ko pesa nga couloir na nga ndenge ezali na ndako na nga ningo bake mutu mo akota na ndako na nga ayebi so ke ndako na nga ndenge ezalaka. Donc tango ba combattre avec porte mususa simeza la biso to yebaki yango te to kotaki elingi kolobake ba pasteur mususu balaki contre eloko wana pe ba combattre ba pesaki avertissement na bango. Maintenant oyeleki ezali pire kutu koleka ba combattant. Ça veut dire que na église moko esalami deux groupes. Ça veut dire que ba se rebeller contre ba misusu. Et l'évangile en Nzambe, vous comprendre. Donc ça veut dire que ceux qui l'ilobane salami ndengwana ngana comme comprendre que dans les églises ce sont des boutiques, il y a des pasteurs oyo bayaka kozwa mbongo na bango pour ba vimbisa mabumu na bango basaka na milimo ya bato. Parce que ceux qui ba modisaki ba combattant ngana zo linga pe na kozala juste na likambo ya Nzambe, même pasteur ou bien ba pasteur mususu ba biloba ba ko modi même peuple oyo etelemeli peuple mususu na kati église. Pe il faut beaucoup comprendre le moko to ba chrétien service à cette scène. Na mutazo a la prédication, c'est deux choses. Tokeba. Nazo teya, nazo sa la service, ou ezali signe mounene pour na biso ba chrétien. Eza deux choses. Alors, soki ezali ndengwana, ba ko kata sembo ya ko ya ko zongi. So mona obaki lo moura bien. Obaki ba chrétien ba bazala ko bandima bere. Mais ngana biso lobo moko. Ngana ko permettre ba chrétien, na bibi na oba na radio. Na o permettre ba chrétien okoko longwa église. Ok, non, l'église mususu, il y a un permis. Ozolanda, parce que ceux qui le papa n'a pas chancelier, papa n'a pas décidé va vendre na Wuppertal. Na banze papa na biso Don Pambo, bolimbi sina eloko yo lobby. Awa ba pasteur ba comme ko benga batu bula. Ndumba ya molimo. Yo kende kolongwa na église. Oyebi batu misusu bazali ana mboka na biso na Wuppertal. Be église ezali belé. Mais ba kena ko sambela na Aren, Diren, 1h du temps, 1h30. Pambate, soki kaka akendaka lesusu na église wana te ba diaboliser ye ndoki muto misala mabe batie ya l'écart yolo bake kotina bandimi bake na kosama na église mususu mais papa na biso Don Pambo loki makambo te eboto. Merci DSV ba émission aboye il fait la ndengo batu bazo solo la to ko sanate soki tembezali DSV tin invitation na ba pasteur ba ya na plateau awa to mettre même sujet moi même thème mais to solana bango tout na biso ba question okomona ke to ko prouver yango na ina ba boy église o nzamba sali ezali na ba Nigeria te pona ba chrétien ezali na ba Ghanaien te ezali na ba Zambien te ezali na ekolo te église ali corps du Christ. Ça veut dire que yo va na Wuppertal okoyi ko longa Wuppertal bo déménager bo lui pa maman Solange toke ko vanda na biso na Londres tant boko komawa. Je ne pense pas qu'on doit bateau, le rôle la paix spirituelle en Allemagne, bon, Allemagne chaque jour. Il faut s'intégrer dans l'église où ils allaient à Bala. Papa na biso Don Pambo, on a katayo mwa muke, on le bi père spirituel. Biso to yebi kaka tozala na tata moko, o yazali nzambe osali kolona se. Nzoko ndena ba père spirituel, yango moni l'église de réveil comme ko sakana pe na bateau. Okomona muto jeune garçon so benga tata mokolo nazali tata na yo ya molimo. Nazali mama na yo molimo papa na biso nzoka ne makamba ngo peza la katoyo kango pai na yo eboto DSV yo asuka na journaliste po taka place nazo zala ka yozo bimisanga na obaboy na benyo ka pek spirituel mukolo cha tema to ko lakisa ke pek spirituel zala ka upa mais papa o encadrer mutu na molimo ça dit que mutu a lakisi yo moi poto lo bate pek spirituel po wana ekoma tem mususu donc o refuta tikete ozo voyager en Allemagne, ok na bateau ou bien na voiture chaque jour zoya. Okoluka église musu na Londres a obana doctrine ya Christ,
nde ko sangana na bango yango ningo ke église ya Nzambe ali na frontière te biso koma olongo na église o ke na église na yinio mais et comment mapi na Bible église nyonso so bwana kata doctrine bozo ndima Yesu amweke mutalongo na église na yo apengwi asundoli Yesu wana komi souci ya Christ menga soki na ki pasteur olongo na église nango saka na vie ya bonzambe oke kota na église mususu ya problème te bon et boto de sife tu as toujours au sola moi bande ko bali bon to partager maloba merci et boto papa na biso Odom Pambo na banzi bande ko bolandi ba développement papa na biso Odom Pambo tokende na papa na biso chancelier nde to ko zonga et pa mbala nkomi et boto oui bonsoir Desiré et boto papa merci mingi vraiment na koti mom ke na katikati ngai na kuruba bo par rapport ya action ba combattant ba sala na église ngape papa de na combattant na participer na ba marche ni et puis na vraiment actif na magambo mais on peut discuter sur la forme comment bandeko wana bakotaki na kati église avec tout ce qui a eu oyo mo muke ba la création moi ce qui vraiment tout ça ba chrétien c'est l'endroit où Bisoba n'en jamais qu'on s'aventurer. Je pèse bien mes mots, qu'on s'aventurer. À chaque fois l'église de Dieu est dans la profanée, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, la plupart des cas, nous avons des mots qui ayaki qu'on ramenait justice. Les gens, les mots très saints, les gens sanctifiés, quel que soit combattant, et dans la moto politique, et dans la soda, quelle que soit sa couche sociale, à copie jamais au profaner et loko va dengi église. On dit papa décidé, la église au côté va nous na bas on dit na répondre. Mais ce qui, bon problème est ali. Mais aucune de vos paroles n'a cher. Et ça scandaleux. Moi, je ne sais pas approuver ça. Pour nous, qui vraiment déçu, na comportement, on a combien profanatrice acte, c'est-à-dire le comportement profanateur ou combattant, il y a France Bassalaki. S'il faut arrêter, on a condamné à haut. Ce n'est pas là où le coquille, entre guillemets, au nom d'une liberté, qui est composé à acte sur ce monde actuel. Quant au pasteur, Oyo Mukuna, il faut aussi savoir que Mukuna, c'est quelqu'un aussi, Oyo Azana, Azoko et maître Bakopo Naïe Moko, Oyo Zoko engagé, mais quand on a besoin de la peau pour l'église, moi je crois que, selon moi, je le soutiens. Et les alliés Oyo, ça ne peut jamais profaner en haut. Wana ngana kina logique wana mais. Oyo l'ambike, au maudit, au sani, wana zoko engagé yé. Moi je crois que il fallait attirer on a beaucoup d'ensemble au fait croyaka. Yenda rendre justice, ça va de l'eau wana mais. Il faut aussi le souligner. Tout un chrétien, tout celui qui est chrétien, na mokili. Oyo, à quoi appuyer ba acte ya boye. Moi je crois que sa foi même, les a entre guillemets